Ma Mission TV, le miroir du monde. Le peuple azali ko démontrer na face du monde qu'il a toujours déterminé ya ko luka à recouvrer souveraineté na ye. Na lobby qui a recocaté parce que la promesse n'est pas fallacie et recocaté. Ils ont tromperie, ils ont trompé le peuple congolais. Devant la campagne électorale, Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, Bibi Kapinga, votre servante, toujours na service ya peuple congolais. Top Sarabino, Tosalili, Sonabino, et si information, Zali, Lito, Inabino, Pemakolo, Labino, qui est en temps réel, et si information, ça pour me Labino. Le lot qui est un aéroport international d'Enjili, Obino Nyon Soboyebi, et si Kandeko, Martin Fayoulou, Madidi, Akoko, Melabongo, Awalelo, Bisoto Kiti, Pototala. Ndengeni ni penza mobilisation et salami maman Chantal azan à côté na rejoindre pendant quelques minutes na retourner un peu ma question par rapport à arrivé ya ndeko Martin Fayoulou o bango ba benga président Martin Fayoulou to pesi mbote maman Chantal Mbote ndeko bibish mbote la ba mboka pe diaspora mobimba. Maman Chantal toye a na aéroport lelo ce qui te lobi to loba donc mosusu boko loba te biso tozali ko
kosala ntango mosusu critique na ndenge ya malamu penza te. Est-ce que ezalaki penza important mokolo ya lelo ya retour ya ndeko Martin Fayulu tomona population ya lisusu na aéroport mpona koyamba ye? Merci ndeko. Oyebi ete eza très important quand un président élu, l'espoir de tout un peuple, oya ponamaki massivement à plus de 62%, à quel banda après 2 mois, azozonga na mboka na ye, atiki bana mboka pe bana mboka wana babiki ba inondation, insécurité na Beni, nzala, dollar emati, biloko emati, ndenga ko vivre ezali te, tango moto azaka elikela bango akozonga. C'est normal bakende koloba yambi papa po bayebise balobi papa bande otiki biso pasi na pasi mbula moko koleka depuis ndeko Félix azwa bokonzi ya peuple na nzela ya nanga na coup constitutionnel. Le peuple azali ko démontrer na face du monde qu'il a toujours déterminé ya koluka a recouvrer souveraineté na ye voix na yo anokela kimbula o akendai ko voter mafa. Ezali très important, eza symbole ya complicité entre mafa na peuple na ye, eza symbole ya détermination ya peuple, pe symbole ya engagement ya continuité ya combat ya victoire na ye. Mama Chantal na rolinga penza na sala mo interview oyo na ba question tant mosusu ebele penza na bomba kina tuna yo mikolo mileki penza mingi. Lokola tokutani na aéroport international d'Enjili, ma mission TV ndenge tolobaka tozali partout, tokotaka partout. Tokomi na aéroport. Wana bongo tolandi na ba télévision. Le président actuel Yalamuka azali bongo ko benga population pona koya ko yamba Martin Fayulu. Est-ce que bonga ki peut ko sala ba publicité? Ndeko depuis azali coordonnateur. Ndeko avant bota makoka kolezala. Lelo omelaka koka pe publicité koka esalemaka. Elingi koloba ete en tant que moboti ozana ndako okende classe yo mwana na tongo so papa tunu ya lobi ngonga classe ekoki esengelo kende. Au moins que c'est un papa qui est très responsable en tant que coordonnateur ya la Muka na tongo ebisi bana la Muka e ngonge koki totele matoke ndeko yamba le président élu. C'est ça le message. C'est important. La répétition est la mère de la science. Répétition ezalaka toujours bien. Même Nzambo ayeba nyonso aloba na Bible réveille ma mémoire. Oui, sika bazali koloba kende ko Mozito ça la publicité ndenge wana pona koya koyamba Martin Fayulu quelque part ezali un peu ko diminuer yeyo kolobani. Et ko diminuer na ndenge nini wana loba muto ayebiti na communication te. Ndeko Mozito c'est le coordonnateur actuel ya plateforme la Muka. O azoya azali président élu ya plateforme la Muka. Soki ye abengi te, soki ye apesi gote, soki ye passé communication te. Olingi na nyasa na place na ye. C'est normal, c'est justifié que Allo-Balabala la Muka était le président élu revient aujourd'hui. Venons tous, tout que nous voyons. Derek va me rendre service. Vous allez nous prendre de l'autre côté. Na meka qui quand même kolanda ba radio de la place. Parmi les communicateurs, il y a la Muka. Bazali koyebisa biso que la Muka ezali na capacité na nzela ndeko Martin Fayulu côté les mis plus de 600 000 personnes qu'on mobiliser plus de 600 000 personnes. Est-ce que le lot tolobate nombre wana tondi mate o ezali na aéroport to pe to rokuta na échangeur esika Martin Fayulu koloba et ko sala bongo na mesure o ba yebisa ki biso na ba radio ndeko 600 000 ya muke yo déjà moni nana kitite batu bakoya bakangami pe la embouteillage ya so de mouton o batiela biso pe blokaka banzela pe place souffrir bakoya yo moko komona ndenge ko salema ndeko nga akoloba nini oza na caméra okozwa bilili ekoloba derrière 600 000 moto alobaki alobi moke moto aza voté à 62%. Moto et mafalendaka la du Congo, consommable par la population, à la portée de toutes les bourses. Yo qui est limité nombre n'endeni. Okokotanga te, okotanga te de robila ta caméra no ko simba te faut droner les quatre. Mais Derek omeka kosunga biso mais maman Chantal Tomonio zu posté apparemment.
Bon, le quoi tolobi to na régime à continuité to ka moité. Na ye na kota balobi na okota te bazi mibeko to ke na okota na entrée officielle. Na komi na entrée officielle balobi bo okota te bazi inscription to kota te. Na zongia na tamboli na ba entrée nyonso eza na aéroport Anjili. Balobi bazi inscription to kota te. Yango le moninga na telemi libanda. Est-ce que kopekisa ngai na zela président na ngai? E kopekisa te na uti limité na ba base limité ya mwamba makolo to ye. To lembi te bongo to yo lembaka hotel to zela e. Loko to votaka ye. To ko zeleka ati. Na se ambula kuti to kena nganda yala to polati 23h. To lemba te bo to yo lembaka ya minute ya kotanga o. To za wana to zela e. Na lobi na mandat actuel, Maman Chantal azui mandat, azui poste. Na mandat ya ndenge nini? Mandat ya ndeko Mozito. Apparemment on s'est retrouvé te na kati ya liste ya bato ba nominé. Oh là là, ndeko na ngai. Eza journaliste ya malonga komema batu na confusion te. Na kati ya ndako cuisinier aza, jardinier aza, sentinelle aza, lavandier azali. Yeli ma Chantal azala lavandier, jardinier, cuisinier, agene sa makambo nyonso. Ngai na déjà porte-parole à président élu na Lukasuni. Oyo tuna nga pona ni. Polingo yo ka président élu na nzela langa. Siko na Lukasuni. Mais l'amuka c'est un tout. Il faut une cellule politique, il faut un secrétariat technique, il y a des communicateurs Bazali. Au-delà d'être porte-parole à président élu, Nazali, secrétaire national en charge de la communication et SID. Au-delà d'autre ça, na leader à moi, ba leader ya limité na Lukasuni. Yo mo moni le na kitia, mo li peuple te. Si ma bango so ba koyemba ka Maman Chantal to tika na yo. Maman Chantal to tika na yo loba kaka kolemba te. Bango mo ba loba. To zi mwango nzamba pesi mwa liloba. To tira service à peuple te. To Lukasuni ndo. O moni biso to zalaka ba dernier servante. To yela la place à liboso te. Peuple nda tombola ka moto. Komi tombola te. Et sika déjà président élu, nanzela peuple ba tombolinga eze belé. Baninga pe ngai naza comme babi toyebi en partie. To lo bapeka en partie. Nga nayebi kotonga sapatu te. Il faut na benga cordonnier. Pona tia vernis, il faut na benga mwana manicure. Merci beaucoup, Maman Chantal. Alors, Totikeli Binoton, Bolanda, Ndengenini, le président élu, la population, Oyon Sobaye Kozwaye Awa, na Oesika, Ndeko Martin Fayula ko atterrir dans quelques minutes. Biso ma mission TV Sonabino, Esika information ezali lito inabino, pe makolo nabino yango tokiti Awa na Oesika. On se retrouve tout à l'heure. Allô, allô. Ici, tant qu'on y a deux, tout va chier. Parmi les pays, Libéré,
Moukébaï, libéré, Moukébaï, libéré, Moukébaï, mboka eza mbutu mboka eza désordre, c'est-à-dire bendis oyo elakisaka mboka ebe basignaux fort ezolakisama te ezomonana te, c'est-à-dire mboka eza na pasi. Dollar eza na combien? Dollar eza na combien? Kopo made c'est comme les 3000 francs. Balobi janvier mamunyo c'est kobonga. Papa wana eza bapanier pour les promesses fallacieuses. La promesse wana tolenga yango. Les discours on a connu avec Mobutu. Ba discours oyo apesa biso wana eza lokola programme oyo premier ministre afala sala. Biso lingaka sala biso bilan ya une année bazokokisa oyo. Wasaki na parlement. Mais c'est ça. Il faut appeler ça biso bilan. Mais appeler ça bilan et le remonter. Promesse lissus. Promesse ni quoi promesse? Alaga ki ba soldat 400 $, bazo yango. Alobaki roté kanzo toné pour na benyes ka teki nzo toné. Alobaki roté yango lissus te. Na lobi ke arokokaté parce que ba promesse na eza fallacie eza kokaté. Eza tromperie, eza tromper peuple congolais. Tozo la campagne électorale te. Tozo na moment où faut tomona effectivité ya ba promesse ala ka ki en campagne. Mais kokité le kola yem ta gagner élection te moya sala ngo ezate. Arokokaté parce que mutasala ki yango ndeza Martin Fayulu. OK. So message de la communauté internationale on a ki nombo ke za malam parce que ba sangwa libanda yebi ma ki nombo ke za malam tozo kende malam. Message de la communauté internationale. Communauté internationale. Il faut pas que peuple congolais zo souffrir. Na yoki bango balongoli sanction ya Mende. Mais ba yeba ke Mende ta kufa. Mende no soutenir yango. Tangu ba généraux ba no sala peuple congolais mabe. Mende no le kanté va lo mabe. Mais les amis to ko limbisa été. Le col ba ko la ça que ba komi corrompu. Biso to ko comprendre ba jewana to ko bengana ba institution na bango nyoso aso ba sa ba mentir. Le peuple congolais azali ya kotomboka. Bande ko biso ya beni bazo kufa to sa ya kotomboka. On va commencer par la MONUSCO. Et ba organisation na bango nyoso tout il faut si là. Na moment on est surtout ba Congo. Rien de vent dans ce pays. Rien de vent dans ce pays, c'est-à-dire que la passe souffrance du quoi il passe n'a pas si. Na la muka si de coca déjà on a besoin de mutouté. Babengi Fati Beton. Kabila Biro, Fayulu Marteau. Yakobu Kabila. na contentieux na Uganda awa oui que Uganda va envahir le Congo la bombine en 2002 na Kisangani il y a 6 jours une stratégie et de le Congo na hauteur ya 10 milliards mais Félix na Uganda il est pour se venir alors bien le quoi ça ici na pour président la Congo na ligne ah il passe 10 milliards de dollars maman vous avez trahison na Kisangani bana Kisangani ba ko marché colonie pour na koloba Félix c'est nini boye on a une au salimbo cannabis. Alors, on a vu ça.
na ye ezali eloko te ezali montagne ya bapromese oyo akosalaka jamais parce que véritable mokonzi oyo azali na pouvoir kuna atika kati endove ezali kabila c'est comme si présent ye tokei to baluka mike ayeba ete tokosala marche etali makala 15 millions oyo azali na ye wana aye 15 millions akosombela mwasi na ye baavion akosombela mwasi na ye basetamino akolomema na pai Ma Mission TV, le miroir du monde.